bana membre bonjour ne ko beti la bilo lelo lisolo ba criminel o bazo terroriser Kinshasa zo mona passe na ba lèvement ko boma batu ko zo mitopon na bango ko zo ba rein na bango mitema pona koteka lelo boko ba vraie version e bandi wapi e uti wapi boye bisa mtamisa secret yeyo tutikeli baloba alo banano il faut que comme en enlèvement, il y a jamais de ça dans un équipe qui va donner la mort en 15%. Allez, si on a une ligne sur les deux sous-dégués, on a déjà fait le il y a des signaux que l'organe bazar qui va être quand même sur la pratique la qualité pour nous envoyer ces instants. Mawatro ya yoka ba témoignage abo mawatro soki ndeko na bunga bakate borgan bakunda bomona bembelete bangoyo na Magdala vraiment Magdala non ba nous pas ko sala ngo Sofio Splendide na yo via TikTok hein ba conseiller pour ça na TikTok Splendide oh non Laetitia tu m'as beaucoup déçu tu m'as beaucoup yo Wario mobimba hein maman Wario uchila suma kelela wa so il fallait yoka ndenge nini oh ça c'est exagéré non Eliana otika mwana na nani hein okotika mwana pas nani Eliana mokili passe vraiment et bon yo lisusu hein kapinga muluba baluba basi basambo déjà basambwe oyo kota suma kambo samso baluba bien non nazangi maluba yo mo bala kota avec Big Boss. Pardon? Big Boy. Est-ce que tu peux affirmer que par 2 fois, tu as déjà eu à opérer avec Big Boy? Non, jamais. Big Boy, la même question à Big Boy. Est-ce qu'il confirme avoir opéré avec cette fille 2 fois? Big Boy, soit micro. Est-ce que vous allez reconnaître que opéra na Eliane 2 fois? Nagoki ko répondre. Répondre non. Nalobaki na posa kosa te na posa kosa la mutulika mute. Ngai tangu bakanginga na pe crime. Batikali ko beta ngai te. Batu o nyonso bavandi oyo eza batu tozalaka na bango. Ndenge bobenge nga chef de bande. Est-ce que vous allez reconnaître que qu'on fait partie d'un groupe oyo? En fait, nazo faire partie d'un groupe na bangote
namona bango kaka na pe crime jour bakanga ya biso nayebi bango te bango nyonso nde baza nayebi bango te. Mais bazotanga kombo na on enlèvement ya grâce yo zalaki na kati ya mutuka wana natikala kozala na bango esika moko te nayebi mpe grâce te peut-être aconfondre na elongi natikala nayebi ata moko baza te nayebi mutu moko te soki bakanga na pe crime te na ngai namona bango mpe te. mbala boni baproposa yo mpona kosala opération enlèvement mbala moko te bapropose ngai te nayebi bango te baproposa ngai eloko te. Est-ce que au vende pas baboti na yo? Oui. Sur place na Kinshasa? Ouais, avec ma mère. Tango bakangi yo baye kotala yo na pe crime? Maman biso yaki. Oui, monsieur le procureur. oyebi eliana namoni kaka kololo bakana na biso limolimo osambwa estce bo azalaka groupe moko na bino te bana liboso na mbo na ye journée bakana na biso pesa micro na reda estce oyebi eliana ye mpe osi omona ye na groupe na bino omelaka naye babie na bandale me na makambo ya enlèvement Anthony est-ce que oyebi eliane on va laisser mon côté à financer pour les douaniers à financer pour les douaniers pourtant il y a tout le Facebook même dans ma photo comme on a ba date bon mon même ba né les canaux déjà pas ba football style nega yango wana tia moli oyebana na ye depuis mbulani bon ngana Anthony na ebane ton na bimi prison ngana e tozalaki na prison bakanga biso na dossier o to yibaka tant que prison to bimi nde na ko yeba Anthony oyibaki nini bon ba TV quand des à la TV téléphone na kati ndako na ndako nani bon inconnu toujours bo kotaki na butu ouais ezalaki na butu opération na butu bokoti boyiba télévision tout ça ouais to yibi ezalaki wapi bon ezalaki na Lemba 2020 na 2020 oui oyebi Anthony depuis année nini Anthony na yebi etant na bimi prison na année nini 2023 na bimi prison na mars omika na mars soit 2023 ouais, na 2023 na mars depuis bobani koyiba yo na big boy esali mbola boni bon ngana big boy toyibaki avant tokende prison tobanda oyiba parce que bando kanga biso pa na pe crime so bakangi biso topointise nde ezalaka batiki biso so bakangi biso topointise biloko ezongi batiki biso mais cette fois-ci là nde batindaki biso siko nde prison donc toméritaki peine na biso 3 ans mesure de grâce ntango ye koya nde toye kobima mais depuis nde tobimaki wana natikala okopere na mutu te vi ke na prison nabelaki tuber nazalaki na pavillon 7 vous pouvez vérifier ti lelo natikala oyiba te yo komona onani Simba Kibangudi bienvenue makambo ya enlèvement obanda ngo na mbulani mambo enlèvement nga nayebi yango te nga na ndo yiba na ndako ata papo bakanga biso bayebi ezalaki souvent oui nazoloba banquêteur bakanga biso bayebi ke nga azalaki moyibi na ndo yiba na ndako mais ntango na bimi prison
na tikolo yiba suite vu que na landela traitement ya nzoto na mbongo ya na compte ya papa na biso mbongo lopango bato oteka o nazaki $5700. Et le salagi que non a fanda na se maîtriser si je me rappelle la question vraiment batuna biso lobi bo sala ka musalo pona nini. Il y a l'un de notre ici ndabaki ke pona mbongo parce que vu que nga bimi prison mbongo na ngai déjà papa kufa parti net dans la mi balinga azui $5700 nanga ndesele ke na fanda na sala salon de coiffure na cabine téléphonique nanga na fanda na kutana na mutu te et l'autre côté to ba commandant Frambech bandoki ko luka ando luka camarade na ngai ayaki ko zwa ngai na studio to kutana ba na studio na zemba nzembo batuni ngai na bi commandant Frambech nga tambola suna bibote depuis na bimi prison donc mi fandi sama na ndako epa na biso donc na se discipline nde ba balo ba ke na prison te ya mutu te ngai te ya ngai Dieu m'entend ngai te ya nga na mbongo nga na zwa na fanda na nga na kutana na bango te bakuta kuna double sim benga e na bengi numéro na e eleka te benga mwasi na e na bengi mwasi na e na tuni e mwasi na bike no te yene baboya na misa ba enquêteur nyonso na nga sala mambo ko tute batiki ngai na continuer musique na nga na studio et aussi la wana na zongi ndako après jour moko na beau frère na ngai na bise ke no te na zanga moi 2000 francs mo bepe mwasi na ni ana zemi. Il fallait que non, alia nandaku balambite boye bonile zala. Ba prendre nga bengi nga na keza 2000 francs. Na keza 2000 francs wana, de place bako kanga ngai wana, ba sangsa biso na. Prévenir Ntimba, osamba ki na pe crime. Oui. Est-ce que vous reconnaissez que na pe crime Yoruba ki banda ba libéra yo au salle déjà 3 enlèvements. Bon papa. Devant. Non, attendez. Oui. Oui ou non, comme ça on évolue. Ouais. Oui. Pourquoi? Oui, Nazakler, oui. Nazakler, oui. Oya mbala liboso ba levaki mwana mwasi wapi? Bon, ceux qui n'a lobaki oui parce que pe crime ezandenge moko na bino ba papa te ba magistrat de boza douce entendre ya sambisa biso ke mutu ce ka zolo ba lokuta to le bo solo boko comprendre. Mais pe crime ceux qui ozo samba Fimbu pemeni ko beta dans la boya pe ba torturer nga vie que na tuberculé. Tribunal accompagne déjà au Baki oui. Oui. La dame là. Comparé qui Eliana. À la barre. Opération wana bo banda ngona banda erning TM to banda ngona 18h si ya oloba to kata sima tutiki donc yende mokonzi na bino selonga ni na ebiti balo ba mwana na ebiti nga na yebi yene mokonzi ndinga expliquer nga ndia bingana nga na yaka lisute na tika na mamla nga pe bibo lo kwa zena mbongo na nga beke moyeza te ke na kima obule kwa na kimi me yo fanda kana ndaku na nga ti omodi ba konzi ba prevenir da telema joa micro nani a recruter yo moto moko arecruta yo pesa micro na Anthony nani arecruta bino tanga kombo ya moto wa recruta bino normalement ezalaka wana moto arecruta bato azalaka te mingi eza wana chef eza moto akoya na motuka ninga ozala chef lokola yo oyaki na motuka seke yo ni moto oza chef te nga na ya na motuka te ngai na ye toyebani te nga nayebi camarade na ngai ndenge ezokokide nga nayebi nayebi camarade na bosala opération ensemble no bon nakokosa te nakoki yebi nasala opération deux fois ocompare yoko yo bino mibale yo masala azokandelo momi mwana no osambwa yo osambwa mote
Pesa le micro. Comparé, comme on a prévenu, Hervé Banginda. L'association de Kenya. Là, on a côté Sakio. Bon, on a fait l'association. Vous savez, Mimi, la somme de téléphone n'est pas B-Boy. Là, combien? Donc ce que sont bibo yo que koteka bon na somba ikongo na kipo koteka kwa ndena na mususu bon koteka la ngainde na mbongo tina bengi ndeso donc on compte en association na bango te pour na ko enlever bateau na yebi yango ko tenta na ko mona na yebi pe biloko somba kawana na yebi saka yo uta kawana bon moi na yebi aza DJ quand on voit l'image moi avec ma concert à Paris on voit ça pas Paris pardon mais bien kaza DJ na yebi te ki asala musala kozala DJ ça signifie kozala ba téléphone ya cher bon na yebi kaza DJ pour ça ba téléphone te la ngala musu ba téléphone pona nini yo linga kosoma téléphone ga epana ye yebo kende kotekela moto yo kosoma epana on est consommé par la raille. Ah c'est bon, il va n'avoir la cala. Tu vas prendre la cala, vous mettez dans le bain, dans le polo. Dans la côté prison. Dans la prison, la como est la baronne se lève à Zaliao. Oye binani. La zone de la valeur qui n'a pas pour la valeur pour des symboles. Puta. Ah, je vais bien aller ça. Malala est pas naïe. Ça pour naïe na siki. Nakuta yena ibieti nakuta jeune fille ndako naye nakuta pe Anthony ndako naye amene kokuta fashion mais fashion ministère public a 5 nabiso au tribunal to condamné na ba infraction et délai. Il y a liboso ezali association des malfaiteurs. Il y a mis balé ezali vol à main armée. Il y a mis sato ezali attentat à la pudeur. Il y a mis ezali coups et blessures volontaires simples. Na ba infraction nyonso wana asengi na biso to appliquer oyo ezali na to ya mutuya. Donc association des malfaiteurs et plutôt vol à main armée oyo ezali puni à peine de mort. Liloba na yo ya suka osengi na tribunal nini? Dobana mukuse loba suka. Papa, nani loba suka loba kimani loba mas. Yo mwana loba ba zambe mwana ibido wasa. Kisha zambe ndio kimoni. Prévenu Pouloulou Belengo exaucé. Pesa ya micro. Liloba ya suka ezali nini? Wali liloba na nga suka eza bakanga nga na kombo na ngai te. Na kombo bandeko na nga. Na lo déclarer infraction est individuelle. Bakanga nga na kombo bandeko na nga tina ese to feti awa apo ba charger ngai kana kombo pe o ngai manasi. Nga za manasi te ngai exaucé. Osengi la tribunal nini? Elo na sengi na tribunal ezaka kaka. Ngai na yebi na nga eloko te. Nga manase te nga exaucé. Siko tribunal asala nini? Le tribunal akata mukamuna. Merci. Prévenu Ngiama.
osengi na tribunal nini papa basuka asenga tribunal atika makaka prévenu Makonga osengi na tribunal nini na maimaso procureur asengi ya tribunal etika ngai na université na ngai. Le tribunal vous remercie. Le prévenu Mpadi. Osengi na tribunal nini? Na osengi na tribunal apesa ya tepoa tué la tali monta. Le tribunal vous remercie. Ainsi, le tribunal estime sa religion suffisamment éclairée. Clos. Avant d'en arriver là, actez monsieur le greffier qui ayant en dernier la... Kimbangu, Alobi Bakolonga, Ndengo Yotokobona, Lambo Lambo Kanyoso, Elena Beauty.